Merci pour tout le monde qui me suit à travers Bokis Officiel TV. C'est moi votre serviteur Gimbo, autrement dit l'histoire mon konzi. Donc toza awa lelo tozo beta le solo de qu'on a biso moko na kata plateau Merlin ngata yende toza naye to solo naye concernant mambo etali lisungi quoi. Donc tika topé sa mbote na bato nyos balingaka biso bato tout ba sepelaka na biso nazo mona Angola wana na moni Jordan Philippe Vemba mon ami que j'aime beaucoup na kata bangola wana mona je sais que la longue histoire mninga malamu baye baye kana tanga passe. Je salue encore tous les membres tout bas s'abonna na Bokis Officiel TV to fande mo baté belé to sa sur mais to zongi pour que to pesa bino information to pesa rabino na kata Bokis Officiel TV nazanga mongote na plateau na fongola bino ingénieur nanga idengai Isaac Maele tozane toujours Maele lisu ko lisu amonta bino invité olo tozo betane masolo o etali makambo ya lisungi ya mboka na biso. Bonjour papa. Bonjour papa nanga journaliste. Bonne santé. Santé moi bien. Lelo tolingi to solo na yo obengaki biso ozaki na mambo loba na kati ya chaîne na biso yango lelo to kiti toyeba makambo nini oza na ngo posa oloba na kati ya chaîne na biso. Nina senga kaka lisungi na difficulté mingi. Naza difficulté parce que na vie na mené na vie na nga restauration en tout cas na ko vivre na ba conditions te nazo vivre. Bon c'est pour cela na minute yo na banda ko fouter nazo fouter la te banda pendant plusieurs années bana bazanga éparpillé na minute yo nazo vanda pepa batu pepla sango na vandi lo pangu na minute yo bazoteki yango sikobo yebisanga na okende wapi bana na minute yo baza éparpillé nazana mwasi nazana bana 6 na minute na kokende wapi boyebisanga pe na boti mingi basi na boti basi nongo yebi via basi soki organisation ezate en tout cas passe mingi na boti mingi basi yango na yo lela mingi na vie na mené en tout cas na ko vivre na ba conditions te nazo vanda pa batu kolala malgré ça le pang bateki na suki. Merci papa Merlin Osuki tu biso to yebelo moko boye chaîne bat balandango partout dans le monde batu tout batia kamna litoyi na bango na chaîne oyo batu basoutenera batu mingi na chaîne oyo ba pesa pe batu belé ba makambo na chaîne ka o tozali sikoyo ozolele pa batu basunga yo na ebité musali yo sa na vie na yo oyo ko zape mutu pa yo ke ana sunga travers musala sala na sali naza ingénieur gradué na sisa na istate mais na ngana sisa na istate papa kufaki bon classe pesa ngama difficulté muke mais bon le quoi papa zaki déjà hôtelier cuisinier a initié ki biso déjà na service papa ndosa na même ninga c'est un hôtel investeur mingi yo kufa na investeur wana quoi initié ki biso depuis même ba leki nga esima a initié biso déjà na musala accueil restauration mo muke bon nazaki na investeur wana na sali ba mariage belé en tout cas na sali ba manifestation ba buffet belé ba télé belé ba cocktail belé na sali donc na ko vivre na condition na yambi bato minene ya mboko ba kimbuta ba kondi presque belé boyebi ba pacho panda ba didas pembe na yambi bato belé ba lita chamana ba kondi belé na yambi na investeur wana ba kotika ba image zali na travaillé trop na niveau investeur na bimi pe di banda hier à mboka na travaillé trop na ke travailler na ba hôtel ya minene ya mboka bandunduville mbandaka ne na yoko zonga bona minute na zo travailler te ka ne na loba bino na zo souffrir makasi na bana na travailler pe na famille présidentielle na sali des mariages na bango na investeur bon ngeti démarrage ya na nana au travailler na bango na kati ya famille présidentielle ya liboso na travailler ki na ko yeba penda kombo te parce que nazaki na kei wana mais deuxième mariage na ko travailler quand premier mariage j'ai pe quand investeur wana année penza na bourse ba 3 ans passé bon na yo travailler deuxième mariage ya Patou Tshisekedi par exemple nani Patou le qui est président de la République Patou Tshisekedi bon nazo la mingi au niveau na comment na ce qui toque bien vraiment Patou Tshisekedi le qui est président de la République mariage naie donc yo moto salaki musala nyoso wana bon mariage à président de la République ezangande munazaki garçon d'honneur na bango de bandel tisuka naza kutu na après le mariage yango bon nazaki garçon d'honneur na bango
Nazaki garçon de nez na bango bandeti suka. Na temps na lesi bango na melisi bango même parrain. To sola pe na parrain to pesa na ba coordonnées. Ton mariage sil na koti mama tina na kati ya chambre na koti bango na ndenge bon. Malgré ça nazo lela mingi lisungi lo ezande to kola mwaso ya simba ke ya anotanga makila pendant plusieurs années. Tanga kutana na Yesu simbi la mba ya Yesu bonde azwaki lobiko. Lokola nga na tchaki loboko na famille présidentielle. En tout cas nazo singa maman Denise Nyakeo, papa Fati, papa Benjamin, papa Christian Tshisekedi. Bosunganga na serveur papa Christian na investeur wana. Donc Marambota et ça man investeur wana. Papa Christian tout ça ba autorité tout ba yaki wana yum to saki musala wana. To zalaki équipe. Bon lokola na yebaki musala chef nanga Walter, mais c'est Walter. Azwaki nga lobi ke mais là yo s'occuper ba marié. Soki ba cho s'occuper ba marié, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire yebi musala. Comme on a servi ba marié bandeti souka. Les images sont là, bazana ba image. Bazana ba image ezali. Nazo senga na ko vivre na ba conditions na vivre pas batu, bazo faire souffrir ngai na micho lopango bateki. Na ko kende wapi na bana. Bana ba sont les papiers na ofana na pas batu. Nazo le lami na boti basi bon. Pasi kaka. Merci. Moi passe na mtema tango ndeko ba makambo yo. Ça me fait mal vraiment même ngamo na fandiawa na yoki vraiment passe. Bandeko nyonso bosunga batu oboyeda ka batu. Car la famille présidentielle était sur la musala partout. Biso kitaka poto il a une information. Ndeko sengi lisungi soki bokoyi ko edeye na bato mitema malamu. Vidéo partout et koma na mboka nyonso na pays nyonso isika nyonso koma. En tout cas et ça la biso plaisir ya ko benga fait que boyede ndeko un fils que un petit rien. Même à Congo partout bato basunga ka bato. En tout cas boyede ndeko parce que azana personne au fondate abenga kibiso biso kita silitaire abenga biso to osala musala to yé na bandenge na biso po to koma place afanda c'est grave et ça grave place afanda so to yebiso bino mon frère ma sœur vraiment au lingate mais to bundi tellement to zo ka appel na ye de senge to kitawa nde to kiti to ekuta nandeko en tout cas les sungi na bino aide na bino et ça ndeko bien sûr ko to yebite ndeko nanga condition de vivre na yo na esika o fandi za ndenge. Bon na minute oyo nazo mona condition de vie na ngai place na vandi mingi lo pango bateki ozo mona ta zelo te. C'est-à-dire bazo luka moya amoni ata zelo bamona zwa zelo wana bat bamona ke lupango zeza ya koteka na minute nazo yebate na okende wapi. Omo azo amoni comme ça nazo yebate soki na kokende wapi surtout passe bana bazakala soki na bimi ba yo vuvanda na ngabo ti bazongi ba ola na église moko na niveau ya makala kuna na se. Donc ils a participé mawa na habité chiko est-ce que ozaki ozana contact ya batu oyo au servir ki bango famille présidentielle oyo seleki musala est-ce que ata numéro moto ya téléphone za bosuka kande ntango sisi musana bango bokabona kande ni directement yo ki bango baki tu bozaka na rendez-vous mo bosalaka. Bon rendez-vous zaki tant de sisi musala na soena parrain soki numéro na ngai asi numéro na ngai bito garder ba compte na benga tungo yonso ndenga bi même so perdre numéro oye na investor ozwango à part ça na soaki na bande comme ya famille ya président bazana ngingir batanti na nga bazoki pe ba condamner na ngande mutu na ki o perdre numéro. Bon na minute na za suna contact na bango te bazali na ngingi basinga toza na ngingi ka to pesa na ba nini soki makambo si to ko bengisa en tout cas okoza boita en tout cas o yambi biso kitoko to sepende mariage sami bien na ndengo sungi ndeko na biso to ko benga yo vraiment to moni ke musala ezali to ko benga yo omuntu on a sali plusieurs mariage ya bango on est là aussi. OK, merci beaucoup toujours que malé na shit ya makambo na biso to yo sala awa biso kiteka poto sala musana ndeko na biso boyi commande ko azo loba na passe na mutema na douleur en tout cas batamite ya malamu na yebiki batamite ya malamu baze belé wana basunga ba bato yana na efie ya boboto ya moko solaka bien ya ba citation oyo sungela bato yango oyo mais là zolela na kati ya bato tout bazara mitema malamu mobosi Jacob mot de passe de Toulouse babi
édité papa yo sunga déjà bandakala sunga déjà papa nanga ozolanda biso le boss c'est Sylvain papa ya linga Congo babi linga Congo ne makambo kuna nde makambo vina linga Congo babi to soutenir toujours ka Merlin bien aimé nga na bibelobi c'est que l'homme s'aimé émotionnera o mutolo na yango obuka je pense que so loni na mabelo oyo kwa moi que nzamba wasa quelque chose obuka de bonnes choses pona ndeko na biso oyo yo la pongi me yaza na kimete bandeko na biso pe aseleki musala so moni vidéo oyo en tout cas a pesa numéro bo soutenir ye et ça la bien siko so batu bengi ba idée yo bazo wapi bon na minute ba contact na pesa na zapa na des numéro msusu wana na kana mutute parce que si masika wa msusu na kana numéro o isa normal o ba ko zwa yo numéro africain 090 76 76 191 090 76 76 191 c'est numéro nanga personnel tambola on ça. Ok, ceux qui beaucoup soutenir ndeko na biso et ça biso bien même contact ko ezana se wana okotinda ta mbongo na M-Pesa, M-Suna Chico Cash tout ça to zwangu. Muto akoyede ndeko oyo bo mona na caméra et réel susu tant to pese mbongo wana to ko filmer pe bo mona ndenge to sali musala na biso to aka ba simple travailleur to saka musala nde to sala to remettre ndeko o binyo so boza na bo pesa so bo benga penga na oya na ozwa na komisa ou soit so bo moyi ke bo benga diga ke pa na emoko bo bengi bozwi yango mutu pe wa moni ke non musama ya osala pesa aza déjà cuisinier alambaka tout asa comme ça tout aluka pe musala je pense que yemoko akolo bango pour to comme presque na shit émission na biso na ebito ko ebisa siko batu nini o balandi yo pour ça no pendeza nini pour ozana kimia bon pour ça ngeza kaka mutavivwa na musala mutavivwa kana lokote pour la sa mutu ko péché ke ole ko kabela mutu omoni muta ko kabelinga na olego sile bongo sima na ngai omoni na minute wa kopesa nga musala kozala bien papa na senga mingi pana papa Denise nke wasunga mama Denise nke wasunga ngai papa président de la République président Fati le peuple d'abord papa le bac de peuple d'abord biso ba peuple sunga biso papa oui bible le biwa ko kolona ko buka papa nazo senga kaka lisungi mingi lisungi ya musala na ko vana ba condition te nazo senga mingi musala parce que naza musala te loko na chaka loboko na famille présidentielle yango zomona nazo lela mingi bosunga mama Mariza bosunga papa Patou Sekedi bosunga ngai capitaine Benjamin capitaine ya mokonzi ya papa Christian Sekedi ngai vous m'avez promis depuis ça fait longtemps nazo zela kaka nazo zela to ko benga ba kontanga bana mariage le que c'est combien de temps pendant mariage le qui 3e année 3e année yango 3 ans 4e année 3 ans 4e année je pense oui bazana ba image ça je pense que so bobeti pe bo mona Merlin na kati na plateau nazo servi bango bandeti na le kana buffet ngam na memi 200 na maboko ba ko mona yango mariage wana na yambi président na yambi munani mwana ndeko ya président de la République c'est pas n'importe qui oui mutu sote go sala ngo parce que ba mambo epesa mana bato ba espère musala c'est ça hein le quoi na tchaki loboko na famille présidentielle na ko kozana ba conditions de vie oté au monde donc furi na zala moi ça va la mituna la pas bato na zona pas bato hein merci et commis déjà je pense que bato tout d'abord yo kibiso commis to comme presque na suka ya émission na biso émission zaki toujours elenge guma kasi kitoko parce que ne to sala la émission to sala bongo to sala na mawanyo so parce que to wana ndeko yo la lozui pongi mendeko msusu azui pongi te na bete bambulo ote ko beta ande ko se to fek ndenge nini mais na lingi kaka bambulo ebeta to kimaki na kimi na bana ngana na benga kyo to zo image na zo image ndenge na zindaki na bana na ndako anga na dina ndako anga na bengi malgré ça oya kité falo mona bambula grave betia nga bana papier biloko ekei bilambe ekei biloko ekei na benga kyo kozwa image papa merci tozaki moi empêcher ta kabisa bamboza ke belé na besoin qui appelle nous même moi okita mais zakite parce que le jour on peut moi ba mo bezaki belé merci to ko presque la suka émission na biso to qui passe pe mawa na souffrance ndeko za nango
Merci de kato lo banabino presque na fait émission. Tout songande on biso na passion ya zanango. Nzamba ozanga to pambola yo. Batu nyonso basunga batu bazwa ba quelque chose na ba malamu. Et ce peut bosungi ndeko obo ça va jamais déci. Na beke motutu asemaka nzamba zongo selaka ye. Tozawana toujours ka poto solola na bandeko nyonso oyo ba soutenir batu bo soutenir ndeko oyo na tonga pasi et ça la bien et ko aider biso. Presque à la fin de l'émission, tu as un grand merci na muto azaki na sima caméra na biso Isaac Maeli toujours lisu lisu yimba azaki soin ya ba image tu comme la bino na bandaku. Merci aussi na bato tout ba edara biso bato tout ba soutenir biso bato tout ba bana ya mboka bona Kinshasa ba abonner tout. Il y a Bogis Officiel TV, beau s'abonner massivement, bobaï que tout là qui te fandaki, oh que tout ça qui n'a pas difficulté à m'embêter, babi TV zengel lengi, TV zengel goût nenge bonne rolling, on nenge pesque ezali, bon c'est pelaka toujours la biso. Merci na Gédéon mon ami que j'aime beaucoup. Merci na Chaleur Bapema, hein na ba Kenya wana, ah petit na leur fort, Chaleur Bapema. Toujours tous en cas kokta. Merci na bande konanga nyonso o bobaki na ngaki na omona na te menazongi bochaka po et ça biso bien. Merci na mo boss linga Congo babi Sylvain mo boss linga Congo ne makambo linga Congo de vie babi so lingi Congo te so kozana na Congo te linga Congo poza na Congo boss Sylvain ka yango yo ekomeli biso to aider ne ka to edaka et ça biso bien. Merci na mon bébé Israël que j'aime beaucoup. Merci na mon bébé aussi oyo mwana biso ya kitoko oyo auti ko bota makala mingi tawa. Merci batu tout o bolinga biso bo s'abonner et ça biso bien. Ndeko na biso Merlin Aleli soutien na binope et ça la bien fait que ndeko a se retrouver ndenge pe se retrouver surtout famille présidentielle et ce qu'on ndeko sala ki musala leki ya président de la République ndeko yeyo je pense que mamba lobby yo pe so écran na yo o tali pina melongo yeyo a 5 lusungi et ça biso bien. Merci, bye bye.